protection oyo nyonso kaka yebi kaza mama na kombo ya tata mwana pe molimo santo tokosalela ezali boye libondeli tokopesa na mama révérende Tubakidi introduction na mama présidente générale discours na mama révérende Ida Lucila représentante légale deuxième suppléante bongo sima discours tokosenga nzembo na mama moyembisi ya nzembo. Sans plus tarder tobandi topesi micro na mama révérende Tubakidi natina na libondeli tobondela na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo nzambe wa biso simo kimbangu kyangani mama mwilu kya wanga molobeli na biso papa tosili koyana se na makolo na yo biso bana na yo bamama na yo na ntina ya kolela kosenga bolimbisi epai na yo nzambe wa biso ya solo papa guta na ebandeli osalaki mokili mama kaka abebisaki na mawa bolingo na yo na ntango ya nkolo Yesu mama ya solo azwaki mokumba ya kobota nkolo Yesu olimbisaki masumu na ntina na makila na yo masopaleki na ekuluzu na ntina na biso bato mabe na se ya ntango ye koluka biso basumuki na ntango ya tata molimo santo papa simoki mbangu ya solo yaki otei olakisi biso nzela nini tokokende opesi responsabilité na mama mwilu aleli mpona bamama lelo soki tokoli boye na ntina na mpasi oyo mama mwilu amonaki mpona mama ako kozala pe mutu na se na ntango nzambe wa biso yokela biso mawa ntango nyonso ozali kote ya biso ozali kote ya biso na boye na ye ya mibale olobi bakoko balobaka ete mwasi akoki kotonga mboka te kasi na ntango ya ngai bokomona mboka oyo etongi bamama ya solo papa bolingo oyo ya kosalela yo misala ezali kasi biso na biso bakroka jam makambo ezali kolekana ya mpasi mpe mawa nzambe wa bomoi yokela biso mawa ozali nzambe ozomona nyonso ezali kolekana lingomba na ye ezali universel mama mwilu mpe azalaki mama universel atiaki bana nyonso na se na tolo yango papa yokela biso mawa toyese na makolo na yo nzambe wa biso yoka kolela na biso na programme nyonso ekolekana awa yamba bolimbisi na biso tozali kaka bana kotangela biso maso ya sali te tozali kosala na miso na yo te papa soki otali kaka biso bamama papa moyen bilaka na yo ekokana te nde toleli mboka na yo salela biso oyo ya yo volonté papa kanisela biso bana programme oyo ekosalema awa papa yamba biso papa yokela biso mawa ebandeli suka ya programme na maso ekosalema totiki na maboko na bino basato tata mwana molimo santo amen. Nzambe tata mwana pe tata molimo santo papa simoki mbangu kyangani papa simoki mbangu kyangani papa simoki mbangu kyangani mokonzi ya bule mokonzi ya lingomba kati na yo na banzambe basato epai na yo molimo na solo tata molimo santo papa le 27 iloba lwa liboso olobaki ete mokolo mwa lelo baporta likolo ezali ya kofungwama oyo nyonso boza nango mposa bosenge kopesa mela bino nzambe kaka yo nde opesaka likanisi na bato opesi na kanisi
pesinga mayele na o papa lobi likolo eza ya kofungwama tosenga nini epai ya yawe mokonzi ya bakonzi ye nde ebandeli ye suka oyo akokani na ye azali te ye azali likolo na nyonso nani tata molimo santo pesi mokimbangu kiangani papa na ntina wana nde tobongisi programme oyo ndenge kolandela mabondeli ya mama révérende bakiti toyena makambo misato liboso nokolo papa toyo tosenga merci kote na bolingo ndenge okomisi biso na le 27 avril 2022 toyo kosenga bolimbisi pamba topesi biso mokumba ngo ezali makasi eza mpe monene po ete to aboutir na vision na yo esengeli totambola ndenge esengeli mpe tozala propre kasi na mokumba oyo tozala opesi biso kobendana ezali kowelana ezali songisongi ezali lokuta ezali bamontage ezali masengeli ya ndenge na ndenge pesa na biso na bandimi bakoka kosala mosala no mpe ezali soki mosala oyo lelo ezokoma boye ezali na mawa na yo tata nzambe emonana boye na mawa na yo ya moke moke oyo tozosala yango misala ekomi boye bakotala ete bamama toza ebele mokili mobimba oyo bazosala baza moke oyo bazosala te baleki ebele me na bolingo na yo tozali kokoba tokomi mpe mosika mpe tokokoba na mosala kasi mama likambo eza tozopesa esengo na misala po nzambe oyo olingaka moto areconnaitre faute bato bareconnaitre faute nde esika yo ofungolaka papa mosala tozopesa esengo kasi bisaleli ndenge mama lobi nanga moko nafukami na bandeko na nga biso nyonso le 3 Congo na Europe mobulu oyo epanzani tina Europe tina Angola division lobi na zwi rapport ya bato Angola division ekoti na Europe division ezali na RDC awa division na Brazzaville na zwi rapport nete nayebi te kuna nde papa tokoki kobima boyi te mpe toye liboso na yo tosololi le 3 Congo na nga toye liboso na yo nzambe tokoya na mbindo te yo nde oyebi motema motu na motu nde nkolo na mawa nkolo na bolingo papa toyena makolo na yo oyokela biso mawa tosenga mbesi tokosenga kolimbisi mpe tokosenga mpona 3 Congo papa okoyoka maloba nini oyo ezali awa na ndenge eza na bilaka ndenge olakaki mpona le 3 Congo nde toye kolela obongisela biso le 3 Congo po ete yango ekotambusa mokili yango wana nzambe ya mawa okangela biso motema te okangela biso motema te papa tozali kaka bato na se ya ntango moto moko aza parfait eza te malgré tozozanga mateyo ya kososola malgré tozozanga mayele ya kososola papa limbisa na ngai mokolo wana ezali na biso panso limbisa biso tozali bana te ya biso kolemba biso te nasepeli ndenge olobaki okosola na biso papa bamama solola na biso oyo aza na mateyo ya koyoka ayoka oyo mpe aza na mateyo te eza likambo na ye na yo tata molimo santo nde yango papa eza introduction ya oyo toyeli yango wana papa bolimbisi tozopesa yo soni tozosala mosala kitoko katikati na mabe tozosala mosala kitoko ozosepeliso nzambe tolingani te olingo ezali te bato bakaboli bagroupe mibale misatu mosusu mpona kopesa na masengeni ya mabe papa te ya biso kolemba biso te biso mosala opesi biso posala ngai nazotalisa elongi ya mama mwilu omokili mobimba nazala nano exemplaire posala ngai tokomisa likambo na suka pole mosu na nzela likambo yokobikisa mokili na nzela bamama tolesa mokili me lelo soki oyokana eza te papa okata likambo oyo tokosuka wapi
kolela biso mawa. Papa limbisa ndenge na bimisima ya musu. Soni na mawa. Soni na mawa. Papa bolimbisi oyoka nyonso eza na discours. Nkoma tata mwana mpe Molimo Santu. Amen. Église de Jésus-Christ sur la terre, envoyé spécial Papa Simon Kimbangu, fondé en Kamba le 6 avril 1921. Association de femmes kimbanguistes, acquis direction générale. Maloba ya kosenga pe kolela ya bamama kimbangiste ya mokili mobimba epai ya Nzambe na biso tata Molimo Mosantu, Papa Simon Kimbangu Kiangani, mokonzi ya bule pe mokonzi ya lingomba, na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Mosantu. Papa Mfumu Alongo, toyei liboso kopesa yo matondi pamba te mingi tozalaki na bango batiki biso. Obateli biso kino mokolo ya lelo mpona mawa na yo. Tosengi bolimbisi na maye tozali kosala mingi ezali kosepelisa yo te. Biso tokanisaka ete tozali kotambola malamu, kasi epai na yo ezali mabe. Biso moko moyen toyeba ezali te. Tosengi bolimbisi. Makambo mingi tosali ya mabe esepelisi yo te na etamboleli na biso. Olimbisa biso papa. Olimbisa biso papa. Olimbisa biso papa. Pamba te tozali kopesa yo retard na programme na yo. Papa Mfumu Alongo, Nzambe Molimo Mosantu, Papa Simon Kimbangu Kiangani, toye kolela epai na yo okoka kosunga biso pamba te bana na biso basilisi ba classe. Kasi misala ezali te. Bana na biso mabala ezali te. Basusu babali kasi mabota ezali te. Maladi ya ndenge na ndenge kati na banzoto na biso. Bitumba pasi eleki. Yango toye epai na yo obongisela biso manso wana. Tosali fete ya mama Mwilu. Makambo mingi toyoki na bainvite bano kimbangiste te malamu tomeka ezaleli ya mama Mwilu. Obanda na biso na kati ya lingomba na bandeko oyo bayebi yo nanu te na mokili mobimba. Moko tokokoka te papa. Salisa biso. Bongola biso tozala pe tokokisa posa na yo. Papa Mfumu Alongo, makambo ya mawa pesoni ezali komona na kati na biso, olongolela biso yango. Ozali kotinda biso tozala na bolingo, tobatela mibeko, tosala misala, kasi biso tozali kosala makambo mususu lokola koswana, kobunda, kowelana, kosala mabe ya ndenge na ndenge lokola bato bayokaka mateya te. Tomoni ete na mbala oyo ya centenaire 2021 pasi eleki penza ezala na lingomba ezala na luyalo.
elaka na yo olobaki ete bakongo misato ekotambwisa afrike nde ekotambwisa mokili mobimba. Lelo bakongo mibale, Kongo Angola na Brazzaville, kimia ezali te. Tokotambola ndenge nini na lituka moko tango matuka mibale ezali na maladi? Papa Mfumwa Longo, Nzambe Molimo Mosantu, Papa Simon Kimbangu Kiangani, oyebisaki biso ete na feti ya mama Mwilu tosenga nyonso tozali na yango posa, pamba te likolo ezali ya kofungwama. Yango wana toyei kosenga epai na yo, opesa biso oyo tozali na yango posa, pamba te na maloba na yo moko na kati na Bible olobi ete soki mwana asengi mbisi bakopesa ye nyoka te, mwana soko asengi lipa bakopesa ye libanga te. Biso tosengi mbisi na lipa, toyebi ete nyonso tozali koluka ezali epai na yo. Fungola biso Kongo Angola, fungola biso Kongo Brazzaville, pe fungolela biso Kongo RDC. Kokangela biso motema te, tozali bana, yokela biso mawa, pamba te matuka misato yango ekobelisa biloko pe ekotambwisa mokili mobimba. Lelo ezali komona na ete RDC kaka moto azali kosala. Matuka mibale, Kongo Brazzaville, Kongo Angola ezali ya kokangama. Fungolela biso po ete le 3 Kongo epesa yo maboko pona botongi ya Yerusalemu ya sika. Nkamba oye, Kamba oye, Nkamba oye, Papa Simon Kimbangu Kiangani oye, Papa Simon Kimbangu Kiangani oye, Papa Simon Kimbangu Kiangani oye. Tosilisi bongo na kombo ya Tata, Mwana pe Molimo Mosantu. Amen. Kanjembo kinyo tozali koluka. Mene wana bolimbisi na ntina madina biso ngombe topesi papa toye nango mpona le 3 Congo. Nzambe baletaka ye ntango mpe bana bayaka liboso papa bayaka maboko pamba te. Nde yango wana papa na ntina bosengi ya 3 Congo tosengi kimia ndenge olandi ngombe yango wana papa topesi bakongo misato moto epesi yango wana papa. Merci. Merci papa. Mama oye. Allez, bolamuka. Merci. Bolimisi bopesi biso toyembe yango. Tolobi programme ya Tata Nzambe asalaki boye ke mokili ekoningana oyo
quatrième génération. Batata baomisatu bateya biso makasi. Tosimba mabondeli mingi. Tokomona makambo mingi. Tokoyoka pe makambo mingi. Tata Nzambe alia récupérer bana na ye. Sur totali la Bible ezali. Adam Eve bakoyaki na lisumu Nzambe asilikaka. Nzambe alobi abosani boye bokobela te bokokufa. Etumu napesi bino ekokende na bana na bino, ekokende na bakoko na bino, kasi na 4e génération nakorécupere bino. Siko 4e génération wapi yao? Mokili eningani bi eningani te. Bapapa bayebisaki biso makambo avant. Est-ce que biso bakimbangisi toza bapaya? Toza bapaya te. Tango ezali ke ezali ni ya moto na moto ekosala nini? Ekomolana. To soki mokili eningani makambo nyonso tosalelaka ebandi koyebana deja. Kasi bapapa balobaki moto na moto abatela elembo na ye. Tobatela bilembo na biso po te tokende na mopepe te. Eske makambo esili? Makambo esili nanu te? Batela mpe kondima na yo. Makambo ekosila te. Alors, na 21 ye moko alobi bamindele batuni ye lingombe eza ya soro me ye oza na mongo te kotonga lingomba na nini ye alobaki nini mbongo na ngai bato bana bamama te oza na kati te mbongo na nga bato na apaki na bamama tolandanaka bongo be bongo te. Donc tolanda oyo Nzambe alingi. Place oyo ezali kimia tosala misala tolonda tobokola kolia ekozala kolata pe ekozala bana pe bakotanga bien. Esika trouble ezali bato bakosala te. Nzambe apesi biso ntango ke kimi ezali toprofite ya kosala misala kolia ezala kolata ezala makambo nyonso ezala malamu. Baplase mosusu pasi ezali ya kolia bakozwela yango wapi, ya kolata bakozwela yango wapi, pasi ezali. Yango wana bamama na biso mpe batata tosimba likambo oyo Nzambe alobaki bien akoningisa mokili. Bakere ekozala koyenana mpe ekozala kowenana, maladi ekozala bato mpe bakokufa, mabele ekoningana, mai mpe makotonda ezosalama ezomonana. Tokomi na suka koya ya mwana moto ekomi nini? Pene. Koya ya mwana moto ekomi pene. 4e génération ya suka. Est-ce qu'il y a mitano ezali? Ezali ya suka. So omibateli te yokola na yo pasi. Tango Nzambe akobongisa mokili na ye, awa bakufa na biso toza bomoi
lisekwa ezali bato wana nde bakosepela mila yango simba elembo na yo simba mpe makanisi ya biere tala nano bapapa bango misato ntango nasala 9 le 24 décembre sala 9 balobi lingomba kimbaniste babima libanda basambelaka bango alors fumambaza na bapapa basaki programme bato balingi batambola bandimi sikawa tolo na tobokola bilanga ezaki kosalama omona bato ya kala na Kinshasa par commune baza koya kosala tour wana nkamba boyebi bino oyebi te tour makasi wana nkamba mpona nini tobokola tolona bato balia basala misala obafumalongo afongolaki lutendele toya lutendele makambo nyonso biso toyebi yango kuna bangombe fo bazala bantaba fo bazala meme fo bazala mabata fo eza biloko nyonso tokoya kosala mpe bamiliki na biloko wana tokobokola nga nayebi yango bien oyo tosala eza ya bandeli lokola biloko komi na badiscussion nazolanga bato mosusu baya kosala biloko eza biloko eza kosala makambo mingi tosala otendela oyo tozosala deja ekomi industriel okozala bacouvese okozala babateri bokotisa courant kosala monene boza na ngokona tokomi na za place wana te tokata yango beza ekatama te alors kukaka na lutendele papa fumalongo apolisaki programme ya kosala université kuna baagronome fu babima kuna bavétérinaire fu babima kuna biloko nyonso tokosala eza na programme tozobanda te programme ezali makasi ntango bapapa bafungolaki ndako ya nzambe oyo ekomi pembeni efungwama papa kimbango alobi no kende nano na Australie bato mwindo baza kuna baza koyoka pasi bamona yo bongo ya kofungola ndako ya nzambe nde papa asalaki tour na Australie ntango azongi ndako efungwame me mingi baza kolinga te ndako oyo esila bakale ndenge balobi bakale wana biso moko tozomipesa besheke nzambe ya kosilisa likambo na ye ndenge asalaki tozwi retard eske retard eloko malamu makiambi alors papa ntango azongi makambo wana le akeofongola konzolo mongwandanda bisika nyonso atamboli surtout tozotalaka angola parce que azalaki na baproblème mingi mais tokokoma kuna tosala misala ndenge bolobi letoi congo yango nde komema afrique mpe mokili mobimba wana programme ya tata nzambe estce nzambe za pauvre za pauvre te mise kaka oyo bamindele bayaki topesa bango marché biso toza na mbongo te mbongo ya biso nsinsani nani akolobaka mbongo yango papa bamindele baya azali mbongo na biso nini sinsa
yango tobundi kaka na nsinsani misesi bato nyonso basepeli oyo nyonso tosalaki eza meme na bongo ntango batongaki nsinsani kaka kimbanseke nsinsani kaka mpona nini biso kaka bozwi na biso ezali moke ezali tomate ezali matungulu na miso pilipili makala biloko nyonso wana ntango tosalisi yango misala eza komona na ndako ya nzambe mpona ntango ya kala omemi lisumu epai ya nzambe ofo opesa ngombe ameme eske mbongo ezali ya kosala biloko wana biso toza na pauvre tomoni oyo ya moke toza nango totina sani tosalili mosala nga naza na baplace mingi mbadansana tracteur natindi bilokola na lutendele bozwaki no oyo etikali biloko ezokota entre lundi bie mardi ekote na Kinshasa tolobandi labo tokolona nini soja madeso basango biloko nyonso mpo natindaki moulin nazozela apaki bateau de pese eya babiso babala kokanga tosali solution oyo tokolesaka soso tokosomba su biloko te bokomprendre donc vision nango ezokende mosika vision eza mosika mpo bapapa batikaki makambo nyonso babandaki alors na 5 mois balobi tozaki kokanga nzela me mbala oyo topesi nzela tofongoli nzela bosala oyo etikali biso moko totikala kosala yango totika kaka nayeba kokonte apaki nayeba kokonte mpe afiki toyokani ya soki bino bokweyina bino apaki akokontinue oleni awa te ozosenga te bango bazwa biso tokomi mosika bakosala na bango me na ndenge biso tokomi baza na mosika papa yabalelo papa biso moulin ekopela lundi ingénieur abengi lobi basi basombaki biloko nyonso batableau nyonso lundi babandi deja yango balobi tosomba deja bamasango ekota po ebanda deja kosala ekokoma lundi basilisi lundi nde bakodemare yango courant ya makasi ekoti wana oyo toza yango ya faculté tobenga wana toeza makasi alobi boye babatri wana eza makasi fo kaka tosomba totya transfo tozala na 2 ligne ya faculté eza makasi te tobenga na kote mo babenga poète ezali nini na bango ligne na bango eza publique comme ça esengi 32 poto ekouta poète po ye epai na biso transfo basengi biso 54 000 $. est-ce que vous allez bon kobenga kuwa na bapoto na main d'œuvre esnel na baminda esali biso po totalité totie esali biso dans les 80 000 et quelques basalaki devis na kanisi na ye tolakisaka nyonso esali biso dans les 138 000 $. na main d'œuvre ya esnel donc soki totie yango balobi batterie totikana mais basoso bauti oyo ya nsima so bakokisi 2 mois ni bakokota babateri mosusu bamama erokoye babateri ezoya te nde yango balobi totya courant na makasi po ekoka kobebisa bamashine wana te babateri eza ekute cher toprotege yango na ndenge osengai biso totya antifoot
Oui. Donc, tozobima nzela mwana papa ingénieur azokino kotia déjà antifaute. Oui. Sikoyo mama mina ayaki kuna kovisite ndapie biso likanisi. Pendant tanda tozokanisa mbongo tosomba bapano wana totia na bâtiment nyonso. Na bâtiment nyonso ekosalisa babatterie. Nalobaki na kosola no papa soki ondimi likanisi wana na tanda tozosala tinsa ya makasi tosomba biloko wana soki tokoki kotia bapano. Apesaki nde likanisa bina pano ekosala mpe mais courant eleki kaka tokozala na pano tokozala mpe na courant soki pano esimbi te courant esimbi te pano ezali po tofonctionne jour et nuit soki babatterie wana ezosala. Susi na ngai ezali te lokola tobandaki lutendele nozotala nano tumu ya Brazzaville soki ebandi ezaka mpona biso nyonso bamama nyonso ya mokili mobimba oyoki comme ça tendele esila noki tokoti ya kunzulu na Brazzaville kuna mpe soki tomoniki makambo etamboli toki kofungola mpe na Angola bamama kaka ya mokili mobimba tomona kosala ndenge wana toyokani makanisi eza malamu na tolobi te soki baproblème eza koya tokomi na ntango ya suka mokili eza ya koningana mangomba mpe koningana baplase nyonso ekoningana yango nozomona ke tokomi na ntango ya suka yo batela elemo na yo sikila nyonso ozali batela elemo toyokani sino nayabi bolimbisi na bino nzembo moko na sei okanisa ke nzambe aleki maso ozala nani oyemelanga nzembo wana tata nzambe orikolo yokela biso mawa Nzambe orikolo yokela biso mawa oyana biso na Nzambe tozalise bato pamba tata Nzambe orikolo yokela biso mawa oyana biso na Nzambe tozalise bato pamba tosengi na tata nzambe alimbisa biso pamba te nzembo koyemba ezali babondeli balaboni babondeli mbala mibale banzembo nyonso toyemba oyo toyembi ya suka po te mama moyelu kimpovila asengela biso bango nyonso bazali kuna bolimbisi batika biso tosala misala toyokani tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Moye tolandi to tolandi te toyoki to toyoki te papa merci tozali bato nyonso lobi tozali bato
ntuna moto azwi par na ye asalela soki alingi abika nde tozongisi merci tata molimo santu ndenge osili kobenga biso matoyi oteyi biso na yango tika totonda oyo ya bule oyo ya motuya ebimi na monoko ya yawe tata molimo santu mokombo misato ya bule mokombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu. Merci papa. tubonela tata nzambe nkolo yesu tata molimo santu obatela biso na butu obatela biso to na moi toza na makambo mingi ya kosalela na ndako ya nzambe tozokaki mateyi na libanda tosali misala bamama nyonso ya mokili mobimba basengi bolimbisi kokangela biso motema te tondike botikelaki biso misala ndenge mama moyo alobaka na 21 papaki mbangu ndima na kopesa yo maboko tozomona bamama ndenge misala bazosala batata mpe fondation de l'église biso nyonso tozoya kotelema mpona misala ya yo tata nzambe toyebi malamu ke mokili eza koningana mipepe ya mabe longola yango tinango mosika biso totela na misala opesi biso bamalade elonga yango nde ezomema biso na nzela liwa etelema liwa mpe etelema ndenge esalamaka na 21 9 ans bato baza kobela lisusu te tia kimia na mokili mobimba bagere eleki pasi eleki kanisila biso mpe na likambo moko esika eza kimia tosalaka misala kolia toliaka kolata tolataka me soki kimia ezali te pasi ekoti yango tolingi lisusu te makambo oyo tozonyokoma tozomona pasi tolingisaki mokili na bino oyokela biso mawa tosengika bolimbisi biso totelemi mpo tosala misala pesa biso nguya pesa biso makasi ya kosala misala oyo bopesi biso na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santu amen. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour de nouveaux avis comparatifs. À très bientôt.